Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour la grande famille. Bonjour Balandignon Soya BBC, Mpoi TV, bonjour, bonsoir. La grande famille est au dépendre quand on a herbe yamba vidéo na biso. Na bandaku na bino. Alors famille Libota, shalom, les Péchalov, bonjour, la Chine, les Dinachou, c'est une famille, il y a une grande famille ici, hein. Bonjour, bonsoir, Nabino, ici que les hommes bino partout dans le monde. Ezanga Wabino BBC Mpoi TV. Plaisir nanga eza isusu que non. Tokutani isusu na pokwa lelo, voilà. Vous allez belé bandeko bo aimer nan bo partager parce que ça brille, c'est-à-dire que non. Groupe Simba, Tozoe Bate, groupe Simba, danger, Eza, groupe Simba, il faut pas fungola miso. Groupe Simba, batal na kati ya groupe na bango ba o baza vrete, ba vandisaka bango pour une fois. Parce que o tozo mona sikoyo, na bana groupe Simba, c'est comme si ezaki eloko moko déjà ba bandai ko kanela. Ezaki eloko moko déjà ezaki ke no ba o lingela basi ba lingeli yango boule ba o zela kaka air nini o ba o sa nini ba o bimisa. So totali bien muto abandaki makambo eza Deborah na soki mbombele soki bombele soki bonini wana bino mo boyebi. E bimi wana azali na ba dire moko ba meblo moko lobaki na ezali pe mabanga molili. Après hier tu es comme on soit disant soki Eric on a zaki déjà zaki muto tatango abimaki na image ya kombo ya Simba mais azali sous na Simba te. Le monsieur Oyoyo, ponga Eric wana na yebaki kaka, lorsque abimi aye koloba ba betizo alobaka wana, déplaço nga na yebaki. Na minute oto mone lisute. Alors, tokepe na garçon oyo yemo kutazo banga kutu nde na zaboye na groupe Simba, nde na zaboye batukutu ba yebinga te. Effectivement papa to yebi ote pe ozo pe makambu te. Pona ko luka makambu, pona ko luka pozwa makambu. Oya na façon oyo bimeli te. Par contre, okomizindi sa isusu yo moko. Bandeko, bo aimer bo partager parce que makambo ezali. Famille Libota touti kota la fille na biso ya la sœur Marie Hélène, 3e épisode bandeko. Ha. Yo Poutine de l'écriture. Voisine a ko fungola e. C'est-à-dire que turbo barrage wana tozo ebate sikoyo. Eza kaka le fait akuta Aziza na mobali na papa Blaise na mbetu na chambre et voilà nde tikala e sala ene ti traumatisme to ndenge nini. Po bon ngana yebi eza mibali mususu bazala bongo mwasi akutika mwasi asala kindumba mwasi asala kindumba azui asali relation mususu après mwasi wana azai soucir na mwasi te kaka ndenge likambo ngo ezo leka boye, c'est-à-dire que ngana okoloba que Turbo lorsqu'azo agir boye eza traumatisme. Il faut ba lukele ba counseling ba sani ba o ba conseiller ka ba benga ba cancela je crois. Ba conseiller pour a longole loko wana parce que ba sinyo so bazandenge mon côté so otali Belleville a rempli ba critère à moi si akati ya libala a okufela nini a okufela mwasi ya liboso o bakanga ye na mbetu bakanga ye na mobali mususu na mbetu ba retomber na ezola lela nde Belleville siko ya boyo comment pe mutu ya na kokufa innocent abatu innocente ya batu. C'est-à-dire que nos films sont déjà profonds. Pour toi, nous comprendre, te Turbo pourquoi azo agir likambango nini, ta la belle vie n'engage comme ma biso n'a passé. Amemi biso n'a passé.
Poutine yo ndimaka mafinga po babiloko abo il faut kaka epa na yo tozalaki atoomi tuna yango Tirbo problème nini ata eza nini yango nzoka passé bakanda passé bandeko omoni eloko aboye Belleville bakoki okufa na kati ya ndako ya libala wana nga nayebi mwasi mosusu akufa kaka boye soki Belleville akotia mutu makasi etali ye parce que nani Tirbo ndenge aza wana aza déjà mutu oyo aza traumatisé déjà alata kanda wana akoma na somo wana donc pour lui amona asiko mwasi lokwa amona mwasi lokwa ndoki ondire mutu moko boye alia ye ya koloba eza troisième épisode vraiment Belleville afongoli siko biso kitoko afongoli biso siko kitoko il reste maintenant à savoir akokende to akokende te ntango bafongoli ye bongo semeki na ye mpe soki semeki soki nani o milo mpe langage awa biso bandeko ya basi ya mibali biso bandeko ya biso basi biso bandeko na biso ya mibali tozala toujours na baproblème totiaka kimia te tala milo ndenge azotraite Belleville aobosana keno lobi mpe ye mpe aoki obala aoki kokende mpe akomi akutani na mobali moko boye oyo yango te ye mpe baretomeka moko boye baobete oza ndeni yango wana baloba il faut toujours koyeba kocompatir il faut koyeba lorsque makambo eza problème eza na foyer ya bato kolinga te okoma wana na kati ya foyer ya bato problème eza ozala parti pris zala au milieu du village pesa conseil ramener savoir à bato mais milo aza na ngambo ya ndeko na ye siko Belleville miyebela avant tosala nini avant toyina Tirbo pambao miyebela ta lelo ndenge opesi biso mao miyebela mibimisaka azwa biloko loka kimia azonge pa bino avant Tirbo aya komata miniature avant Tirbo amata miniature Belleville kangaka bifunda na yo allez kende voilà siko nazoyeba te idée ya papa Serge eza nini na couple wana ya papa JR na Mosantu idée na eza nini nzambe na bombo alors bandeko bozala ebele wana lobi to continue kotala film na biso ya 4e épisode biti na biso famille Libota eza kolekisa 100K boyoki ba voisin baolala pongi te ekomi nini o tosomba ba vie lorsque kobima oye koloba keno bazosomba ba vie c'est-à-dire que non bamoni somo po baya koloba keno bazosomba ba vie to loba mbala automatiquement keno baza na somo ya Belleville télévision toke nango bongo c'est-à-dire que no biso nde to lemba te bandeko mone batie biso ka batie pese sous biso ka na ba vie bakomi na somo ya ba vie et komi keno tozosomba ba vie ou encore Belleville azosomba ba vie Belleville asomba ba vie te ka ba promotion na biso parce que biso tozwaka ba appel mama bebe senga kutu na ngamba kutu na zake ngaboye mbangu ka promotion na ona ki otala film oui c'est-à-dire Belleville azotia kuna biso pe promotion koso tozo tindika promotion ba 100K wana banda kobeta ka bongo ba voisin bazangi moya ya kovanda kimia ba panzani ya koloba keno bazosomba ba vie po boloba keno bazosomba ba vie c'est-à-dire que non bozui somo bokoyoka la grande famille allez tokota siko na bena biso ya lisolo na memeli pino groupe Simba nini ezoleka na groupe Simba papa Elombe ba chef baza ba joint et voilà essayer un peu ya kotala parce que yango wana makambo yango nazoloba Belleville nzambe kaka pambola ye yaka moni makambo ba groupe oyo groupe Simba wani soki kopanza bopanzango mwana kene komilukela fufu na ndenge na ye franchement pour théâtre na minute Tokyo lo bakeno bino ba artiste bosi bokabwani il y a pas l'amour bomoni kande bo bino moko siko na kati ya groupe na minute groupe Simba bo bambana na scène à niveau moko pas comme possible or bino nde bozaki ba exemplaire or bino de Tokyo lo bakeno soki tokochan namba 1 eza groupe na bino groupe Simba c'est-à-dire que no bozana ba infiltrer na kati ya groupe na bino na groupe Simba wana
Pour nangana ko sepela tabo zo tabo tikala kata na batu oya ba CD ya cassette ba o nyonso ba kota ki oyo baza ba infiltrer bo bimisa bango. Yango moni Belleville eza keno oye abengi yo ya kobenga keno naza na tableau nanga moko ya ko jouer nga zwa ya yo mike zwa ya ko kauka na yo kende esili. Bon moni soki ezeka keno Belleville télévision eza na groupe o groupe à Belleville eza soki groupe tel bandeko. Réseaux sociaux là la terre parce que un an mutu atikali mutu. Bota la groupe Simba ndenge ezo sambwa. Ça dit à quoi groupe Simba et sambwa bongo. Un an soki toke na réseau so toke na réalité. Irsil Pechanga toke na Belleville toke pe na Mama Loketo. Bango nyonso baza bato ya groupe Simba te. Siko bino bato ya groupe Simba lorsque bozo mona keno ezo Simba te ba ndeko na bino bazo boko bunda te. Bakabwani ba réalité ngo ndenge ezokende parce que ça nango eloko moko te ya soki ya ndenge nini ezaka juste eloko moko mukie peut-être gana okelo beza incompréhension mais botala ndenge lati bato botala ndenge ezo s'empirer toujours sur les réseaux sociaux. Groupe Simba bokoki te ko calmer situation wana lokola bokoki te na bato o botikali na bango na groupe wana ya groupe Simba c'est-à-dire que non échec na échec virus yango ezobima. Ce qui groupe Simba est kokaka penza peut-être côté les mela eloko parce que eza nango eloko amuke omoni ba guerre auto mona oh Irsi Pechanga oh to mona Belleville oh mona yanga ni kubutu bazala bango na ba problème te. Mais ce que tali olandeli kana c'est tu verras que non eza incompréhension na kindoki a réseaux sociaux na bato bozo soit disant ba entourage na bino bato mabe bato ba pesa conseil te de bo mona likambo ezo s'empirer butu lokola moi. Siko soki nanu groupe Simba ekoki ko maîtriser ba tête na bango te o penza ke non ba o penza groupe Simba so to bito compter groupe Simba to mona Irsi Pechanga Belleville azana kati Mama Loketo kaza kati. Siko groupe Simba ekoki ko maîtriser bango te. Siko bana mike ba impolio bazoya zo vanda pe na soki Simeo azo vanda pe na plateau azo manquer pe papa Elombe. Vous êtes sûr? Pourquoi Azui audace wana? C'est parce que bayaya o babima liboso bitumbo ezo le kawana na réseaux sociaux na bakombo na bango bazo finga pe papa Elombe. C'est-à-dire que non, lui aussi akoki ko salango yango wana. C'est-à-dire que non pour nanga, je préfère attaquer no groupe Simba kabwana. Bo panza groupe Simba. Pour matière et koba. Oh, il y a comme une troisième personne hein, tout le monde qui Deborah Bimaka. Après Deborah tout le monde Eriko ya longwa na groupe Simba, mais ami bimisika na image à groupe Simba. Troisième eza aussi mais un poli moko boye donc ozo comprendre te biloko azoloba. Maintenant boye bisangai. Groupe Simba, est-ce que vous maîtrisez comédien na bino? Vous maîtrisez bango pour nangana ko préféré. Botika la peut-être bino ba tête wana ya kalawana. Ba onyoso bokoti saki ba 5 ans passés depuis kaka rando et banda. Depuis kaka si la fongo la chaîne. Ba onyoso ba kota wana bo bimisa bango bo longola bango. Botala manquement neti mwana o soki Simeo soki nani ana. Ngana yebi nanga pete. Ngana yeba kipete keno za mwana groupe Simba ka ndenge ye moko alobi yango wana ngana yeba ka ndenge alobi keno ba travailler na Gomez to chana no maloba to yoka olobaka mama bébé c'est makam nini susu boyoka kaka boyoka attendez na moni nani atindeli nga ojo bozila boyoka c'est grave. Gomez 3 jours de Mouni Haïti. À partir de la voix show, dans d'autres chats, on va comprendre directement que Moutounia a gagné la semaine pour finir ma moune sa fille. La solana si la tête. Donc, vous m'avez un abimi, vous allez défendre si la Moutoumo va tiningate, la Moutoumo va tiningazate. Donc, on a un courage dans l'ail, dans la semaine. De respect. Parlons, on a un groupe Simba. Papa Elombe, oui, Papa Elombe, bah tout n'y est question. Vrai ou faux? Groupe Simba etinda batuba nini sila. Alobi oui, Papa Elombe atinda batuba répondre. Boyoka. Pour bande ko finga yi.
Simeon aux assuns à longue vie na groupe Simba. Batuni question hein, aux sous na longue vie na groupe Simba, tuni est plutôt aux sous na longue vie na groupe Simba, alobi etali bango. Papa Elombe, longola ba elema nyonso. So botika na ba Luka, botika na ba papa na ba papa Alain, bomoni bano bakobetisa bino mitu bano bakofingisa bino na réseaux sociaux na niveau moko pas comme possible. Bokanga maloba nanga na zoloba. Deborah nda bandaki déjà. Après Deborah toye komona oyo libandi oyo ya Eric. Après ye oyo alobi ceux qui va sous na nani na kimia na nani na groupe Simba et Talibango, c'est-à-dire que non, il doesn't care. Donc et Talibango les a que non azata kunate ceux qui beaucoup longola bolongoli. Donc déjà ninga ça va na 6000 à 5000 longoli déjà à 5000 longoli moko déjà. Bota siko ba niveau impolitesse abo. Siko ba botikali na ba. Bomoni que non faiblesse oyo bino bozana ngo groupe Simba boye ba que non eza likamu munene o eza sur les réseaux sociaux ya ba tête ya makasi. Bazana ba rando sur les réseaux sociaux. Eza déjà faiblesse na bino. Bokoka ko maîtriser en côté ya que non bo tchabo moko bokoka te. To solo la kaka to solo la bandeko parce que to ça la analyse. Parce que bon moni ndenge zo se répéter bo ekobanda toujours ko se répéter na groupe Simba wana. Ekobanda toujours ko se répéter. Botala nanu mwana oyo ndenge abimi soki Simeon oyo. Est-ce que aza vraiment mutu o akoki ko manquer papa Elombe? Hein? Aza vraiment mutu akoki ko manquer papa Elombe? Papa Elombe ndenge aza wana tokyo ba koki ozata papa na ye. Tolanda. Il a pas vraiment la groupe Simba. La défendre la grande sœur la biso. Pour dans l'état de faiblesse. Moi si maman ta bimaka lo marambo ngana bimina loba. Parce que moi mon waza libanda mo impoli, afinga ki. Ngana bimina. Sikotango ya zo finga mona batu impoli, afingi Gomez impoli. Moi mon waza libanda impoli et voilà. Bino bokanga ka batu ba impoli. Ki impolitesse na bino boyebite. Lorsque toi tu viens à Koloba que non, oui papa Elombe atinda kabatu, ba répondre bato ba bandeko finga. Ils ont déjà qui impolitesse. Il y a lorsque au vandi na plateau, au loba mabe, il y a mutu oyo encadré yo mutu oyo la kisho musala. Ils ont qui impolitesse te, hein? Là ce peut ça nga kanda na mona que ça justice moko ezara sur les réseaux sociaux. Oza na droite ya kwa kolobela mutu impoli et puis oza na droite ya kwa kolobela mutu senga pardon. Yo za poli. Po na yo moko tango zo ko yebisa mutu asenga pardon. Yo po oza poli te, yo po za impoli. Senga banana ko senga batu o yo pe o manka bango ba pardon. Po ya ko vanda na plateau bien po yebisa mutu tel que non senga parfum. Ah oui hein. Siko tango yo bimi boy, eza nini? Eza ki politesse. Eza ki polite parce que ba yambaka bino na batu moko boye na ebite so na oloba nini na batu moko boye tikaka poza mutu moko bimi boye ata na yambi yo na kobeta yo matraki moko boye ba question okokangama parce que ezaka ki laisser aller wana ya koloba ke non chien ezolobela mutu te mais à la logique ba question wana oki ofinga kutu mutu impoli te. Yo tango vandi o manqué na papa Elombe déjà vous êtes impoli. Là c'est quoi journaliste ceux qui chroniqueur ceux qui chroniqueur pour o vandi. Yango wana musalo yo nzamba sunga. Toké Parce que tu travailles na yi. Tout le monde a bimalo ba mura défendre si la rata ko si manga la bimina lo. Tu tikalo mona monter à Simba bimi. Mona nini ya groupe Simba abima à défendre Sila ou encore Irsil Péchang azamwa na Simba, Belvia azamwa na Simba. Moi na nini ya groupe Simba pe abima pour na ko défendre peut-être Irsil Péchang ou bien ko défendre Sila. Les hypocrites que vous êtes. Les hypocrites que vous êtes. Ceux qui nani di kambo ezo s'empirer mutu lokola moi. Et ça peut bino ba artiste pe ermoko pe bino ba famille nani groupe Simba. Donc, vous avez une réflexion en athée à Koloba que non.
to bomba salite na biso na kati ya ndako. Yango oyoki na nebande na lobaki keno soki makambo e s'empirer c'est parce que groupe Simba bokoka ki ko maîtriser en côté. Le quoi bokoka ki ko maîtriser en côté, c'est-à-dire na baleki o bakoya et sini déjà. Et sini, vous allez là bossa et souté. La moindre des choses c'est ça que no bolongo la banana nyonso bakota ki depuis quand la fongo la chaîne. Banana nyonso bolongo la bango so botika na ba luka botika na bato borana ba na ba CD na ba cassette. Je vous dis frère. Ngana lobaka nanga ngana ça il a sentiment te. Ngana lobaka. Tolanda. Mais ce qui n'a pas ça qui 3 jours à été. Abo iko bima kwa singa 4 ans par. Azo obligation moko ekomi sur les réseaux sociaux ya ko bima dans 3 jours oya ko senga pardon. Siko abimi pétin, opesi pe matière, obimi si pe nyonso, irsil pe changa pe na leki na ye makasi. Omoni Gomez, leki ya irsil pe changa makasi. Ye moko mutu kisimbi a confirmé ngo ye moko lobi ke no bobenga nga mutu kisimbi international leki ya mu pesha ya irsil pe changa Black Line eke bongo. Bino groupe Simba, bozana mabe, bozana basalite moko boye, bozana mitema mabe. Papa ilombe fongola misu parce que bano yo, bako boma yo, bako peso tension. Po batu mususu alibanda bazwa ba audace ko toucher personnalité ya papa ilombe et ou tele pa bana na yo yo. Ah oui hein. Non loba. La grande famille, beau aimer, beau partager. Tant oiseau le babongo, et ça juste peut-être pour Gomnani Gomez peut-être. Aboya ki na ye pembeni na ye. Kanda wana, mute maketo, eloko wana kokite na panza. Parce que to yebi mokilango kenda bongo. Mutu oyo kaka babengi mutu une personne humaine. Aza mutu moko boye ke non ato salie mabe po supporter alobi ke non mutu asalinga mabe na vanda nanga kimia mutu abloquer nga na mi vandela nanga te il faut lukaka match retour nde loko ezo boma sur les réseaux sociaux ce monsieur azaki mutu moko be soki pe simaki na Gomez te avant ni na kwena ya continuer vie parce que o etango abimi boye aluki ba guerre même pas guerre aluki ba combat moko boye ya pamba peut-être pour peut-être tant sous incompréhension à $20 il y a $30 et bimisi ndenge bimisi ebu n'importe qui bino lobi ke no akosala ba live na ba chaîne tout ya o elobela kasila tant pe bango pe bako yamba e sili ba futie ba $15 so ba $15 so ba $10 tant eko sila ba sali ba boakisi okomi ko beta misu bande ko na oluka nani o bolobi ke no papa ibutu soki abenga ki famille libota zo senga isusu ke no balukele ndako balimbisa ye botindela ngango pardon famille libota botindela ngango na yoka pour moyen na sala analyse sans koyoka ezaela nga passe voilà et surtout les lots journée mon bipa nazala kite na kotinda ku pourquoi penza donc on a sisika kotala film na nga o film na biso ya troisième nde na bina sala analyse oyo na bande ko nde batindela kitindela nga ba matière rebelle sina lembi bozolanda bandeko je ne pense pas que no bande oboloba que no mama BBC okosi na kosi na nga te nga na solola kana nga pembe nga na lobaka na nga vérité to salaka analyse ya to flataka mingi te to fongolaka pe vérité ya koloba botala garçon o abimi o sentir koloba zoloba o sentir que no ezota na mutema haine keto nde bimisi ebo soko landeli na tamsu kaka $20 o tamsu Gomez apesa kete fala pesa $20 ya bengi Gomez azo yamba te à la fin de compte Gomez peut bloquer senga irsil pardon senga si la pardon avant bima oyena ko lancer message ya ko obliger mutu senga pardon pour ce que sengité dans 3 jours nazo lancer pona nini ko tia mutu na challenge moko boy ko tia mutu na mawa okay naza pembe marina dans la kati
C'est comme ça que nous travaillons. Marina faut de Marina de Gomez. Bomoni asuki te ake ko toucher siko Marina ake ko toucher siko Belle-Vie. Nyonso na toyebi ke non Belle-Vie asololaka na Ursule Pechanga. Gomez na page na ye ya Facebook. Na ba page na ye moko apostaka pe Belle-Vie akoloba grande sœur nanga et voilà. Maintenant ye aye na bika koloba ke no ba ina mwana. Ursule Pechanga déjà ke nango likolo akoloba ke no ata fingi ndenge ni bomoni kaka ba vidéo nde lobi na page na ye. Donc boko suka te ya koloba ke no bokeleka na Gomez bosuki te il faut ka bo simba pe na Belle-Vie po mitema na bino esa nini eza na kimia. Siko yo tango zo na plateau na ba kombo abatu na ba manquement eza ki impolitesse te kinoa to kende na no congolais impolitesse ezala nini eza nini o kobenga mutu impoli non to solola eza facile à kofinga mutu impoli ya ah oui ya ozo bima na ba kombo abatu na ba yaya o baza mikolo e omoni a obanina Marina ah si bozo yo katango batangi Marina ya lingaka ne buzo bate tango okutana kuno po bo betani kuna Karoker babengani déjà na Karoker pona nini yaye le kakate yaye si la kate bokutani bo obeta so za makasi obeti so za makasi aniati yo Marina salioni Belle-Vie salioni ata Ursule wana pe salioni ozaki na ba moyen nyonso o linga iko sa nini ko salir nani Gomez sans pour autant ko kotisa ba kombo abatu okoloba kaka ke non naza na ranking naza na problème na sœur nanga black te mensonge muto alokuta muto ozana na problème te okosite kombo na ite toyebi ndenge kendaka mais ba je wana toyebi yango déjà eyebani te okozwa mpe makambo te ayebi sangai ke na odemare sila ayebi sangai bomoni mpe na minute oyo bomoni ndenge azobima boye lobi nalobaki yango ke soki babandaki kosolola ata ntango ayebisaki ke non azodemare soi disant sila yo vandaki kimia na orépété yango kaka mpona koramener savoir à bato je ne pense pas pour Gomez pe akobima te aya ko se justifier na buzoba nyonso oyo ozosala ba sorti ozosala Gomez akoki koya ko se justifier te pour ceux qui Gomez a meki kobima koya ko se justifier apesio makambo alors ngana ko préférer Gomez avanda kimia pourtant oye pe Gomez a yebisa que non na lingi na démarrer sila yo yebisa ki eni sûrement peut-être peut appuyer qui pour ceux qui yebisa ki était olingi ko loba que non na yebisa ki était ce que vous savez qui coupe bino non pardon bat bino mo ko ça oui c'est pas bien ah na plus six maramu lo ba na vérité na lo monte na poste abinga biso conférence ngai na deboka qui n'a démarré c'est mais non voilà ezaki tant uya lobelo kwa na après une semaine sœur na ya komuna sœur na yo koma kuna après ya démarré c'est là zaka na collègue na yo donc abandi ko démarrer sila o bazaka na ye o ba travailler na black basa ne so combien d'années ya amitié ba vanda na ba tamila mais tant au moni petit moko et petite moko ba zo démarrer mingana il faut ça boyoka siko ya lobaki aza na problème na Ursule Pechanga te mais awa avec à tout bordir ya koyebisa ya kolobe Ursule Pechanga ke non tango Gomez abima poya kona kolobela nani sila ko finga sila to loba ngo kaka na vrai sens Ursule alobaka te po nini tango moment oyo Gomez abima Ursule déjà fingama combien de fois na temps ya sila bisalo sila pekisa bozomona injustice onga na lingate sur les réseaux sociaux moi j'aime les gens bo banda ko réfléchir botala moi non ndenge azoloba alors bien pour lui alingi condamner Ursule Pechanga ya koloba lorsque Gomez a bima pona ko attaquer sila sa camarade na vanda na tamulai il fallait pekisa Gomez a bimi quand
Irsila bandi kofinga makan avant Gomez atabima. Nani yango bande kofinga Irsil Pechanga na kan ya Sila. Sila pekisa ndeba makambo ngo to loba awa. Il faut arrêter na makambo ko loba ke non, bo senga pardon, senga fioto, oza impoli. Boza ba injuste bino nyonso. Alors il faut moko bo Sila maka. Bo Sila maka boza pe donc boza pe mieux placé te ya koyela ka biso ba conseil moko boya à la kan. Ya koloba Irsila ozaki wapi tangu le nani Gomez azo attaquer muto vanda ne ba il fallait pekisa Gomez. Gomez ango tango apelisa caméra bandi ko attaquer Sila. À partir de wana nde siko nde babanda ko finga Irsila banda ko finga makala. Kala. Na batu ya Sila. Sila bima pona ko pekisa ke no ba finga Irsil Pechanga te camarade pe ya vanda na ye bambula na bambula. Oye, ça va leçon de morale yande ninyo. Bandeko. Oye, ça va leçon ya non comprendre te. Réseaux sociaux pardon, ça me sunganga na tika mondo. Oh, c'est pas une région. So kata yonte. Donc tu comprends même là au libre exception là parce qu'on faire partie na kati et de china ba ma. Boyoki kuna zo ndenge asuki. Ya ndenge Deborah bimaka lobi ke no makambu ya nani makambu ya nani ya Gomez tangu Gomez abimaka wana ya une main noire ezalaka wana boyebaka pona bango bamoni ba cibler Irsil Pechanga soki bino boyoka mutema pasi ya oyo Gomez ayaka ko attaquer Sila ya soi-disant que non Irsil Pechanga za camarade ya Sila il fallait pekisa Sila. Il fallait pekisa Gomez a finga Sila te. C'est-à-dire que non boza gentil te. Boza ba hypocrite na groupe Simba wana Irsila finga ma avant Gomez a bima. Na batu oyo Sila a communiquer kana bango. Est-ce que Sila pekisa? Bokolo ba ke non Sila ebite? Ou encore ayeba kite amona kite ayoka kite. Pourquoi bolingaka ko bimisa batu mususu mabe ya bino bobomba? Tozalaka vrai. Bozalaka vrai. C'est-à-dire complot na bino o na ba Deborah oyo et ça déjà eloko mo bozaki bosubo lingi. Mais kodenda. Ekodenda bino nde bo bebisa image na bino. Ye Deborah na kotika la ka kobina lokola danseuse moko kuna na karaoke kuna na ajine wana na wa minene wana la grande famille bo aimer beau partager parfois ils ont na babilo comme sous les kaka sur les réseaux sociaux ota la bolobi bandeko et ça question na to réfléchir le quoi battre mais les gens ne réfléchissent pas batu bakenda kaka na ba sentiment moko boye ya terre à terre Lobi olobaki très bien que non na problème na ser nanga black te. Lelo komi na plateau mususu olobaka ofungola munoko olobaki non lorsque fiotototo le ponini ser black asala kinini apekisa ki était parce que muto oyo Gomez abane ko finga sa camarade na yo bane ko pienga kanda moko. Irsil Pechanga finga ma combien de fois na batu ya Sila. O peye moko pe nani c'est qui Sila atonga combien de fois Irsil Pechanga nga na omona tate ke no ata soki Gomez ana lobaki ata audio bimi ta normal parce que Irsil Pechanga za mutu ape mutu azana mai na makila azana mutema ya ko ba ke no ba makambu nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux ata ko sala semblant mais azana place ope ako linga pe alobata pour se défouler santé ne soit problème te et kenda bongo bo ebite et kenda ka penza bongo parce que ce qui leki trop c'est trop et kenda ka pe bongo il faut longola ngo pe ko garder en te oyo kufa pamba na maladie donc bino ma finga nyonso nani Irsil azwa kala avant kutu Gomez abima bo mona ngo te po Sila pe apekisa
et lobby ata Kalebe boke bo suba boke ulala. Groupe Simba papa elombe bo fongola misu bana mikenyo so bozo ki zo ke beta botika na bato ba CD na ba cassette. Faiblesse ya groupe Simba eza moko parce que ba tête oyo baza na ba guerre sur les réseaux sociaux. Groupe Simba bokoka ko réunir bangote bokoka ko tchakime na bana anate na bande kwa baso anate, c'est-à-dire que non na ba leki o ba o ya ba manquer. Donc c'est-à-dire que non wana kutu bobo sana ya koloba ke non groupe Simba eza bien virus eza ya makasi bango bakobanda toujours ko se référer na ba tête oyo bitumbo ezoleka sur les réseaux sociaux ba yaya na bango nde faiblesse déjà setikali na groupe Simba bango bawata toujours ko se référer à bango pete ba yaya pe ba ekende nango bongo bozo kaninga zoloba alobi très bien talingaité ce qui a causé problème na groupe Simba talingaité a confirmé pe papa Elombe vraiment c'est grave hein, c'est vraiment grave. Voilà la grande famille na comme nanga na suka analyse nanga beau aimer beau partager, c'est ça hein, la méchanceté hein. Mokili eza na injustice mokili ezokende ndenge moko boye tozoyeba bato bazo réfléchir ndenge nini bato baza pour bêtise bato baza pour insulte bato baza pour na ba injustice bato baza donc tout autre sur les réseaux sociaux. Donc attendez nga na yaka nanga ko sa ba analyse nanga bako yina na bango nga ba linganga te parce que nga na sa analyse na réfléchir na loba eza vérité ou na loba to longola ka sentiment so to sa l'analyse. Parce que biso nyonso na biso na ba belle vie na ba irsi péché na biso nyonso toza ba to mokili, c'est-à-dire que non toza ba parfaité toza na ba défaut na biso toza na ba mabe na biso, c'est-à-dire que non mabe a moningo oki ko zango to tomboli yango ndire so pendeni yo vandeli ya yo ndire yo nde peto yo nde saint. Mawa. Alors la grande famille toza lebele lobito ta la 4e épisode na biso focus toujours to kene na ba to betara ba 100K koleka bino mo bomoni déjà ba voisin et comme keno bo somba ba vie ou encore belle vie azo somba ba vie okoyo kanga. Voilà ezanga bino BBC Mpoyi TV bandeko ba o na betisi mabaku bolimbisa ngai batu baza pembeni na nga ba yebi keno nga na za mama very aza mutu mona ça il a sentiment. Voilà, je vous aime bien, bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoyi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoyi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.